Bandeko balandi émission to solo la yango na Mamour Lumpinga na pesi biso bambote bisika to zali ba chers internautes na biso bandeko ya Océan du Congo ainsi que Banabilaka TV ya Mamour pesi biso bambote aki Angola ya vraiment Angola ya Mamour na kati ya Congo Kinshasa ya Mamour pemi muke na Congo Kinshasa ndenge kaka ezalaka na pesi bino bambote bisika tozali bande kwa ya Mamour lolo ya Mamour aeli biso nini balobi mwana mwasi wa tombola kanzamba Israël na grâce ngulu po ete kolala kola mukeza habitude te botala kazaki na Angola lelo azali na kati ya Congo Kinshasa na nzela totamboli ndenge nini toleki na banzela nini na temps o tozana ngweza période moko ya malamu te kasi nzambe a permettre ngana bino to monana lisusu na mukona lelo na tombola kaka po aza malamu mingi bande kwa ya Mamour lelo ya Mamour aeli biso ni na mukona lelo ya Mamour aeli biso lisolo moko ya pasi na mawe ko eli ndeko na biso ya mwasi azoyeba te asala nini bandeko na ngabino boluka solution pona koyeba kosunga ndeko na biso ko sala nini na minute oyo bandeko na ngai lisolo yango ezali ni ya Mamour aeli biso lelo lisolo eza bongo ndeko na biso ya mwasi aza na Paris précisément na France wana na Paris ndeko na biso ya mwasi azali marié femme mariée na koloba femme mariée oui aza femme mariée ndenge lisolo ezali ndenge aza femme mariée bandeko na ngai avrana mobali aza chrétien mwasi aza chrétien te papa mbuta lobi mwasi mosusu kobala nzoko misombeleli wana bomoi ndeko na biso ya mwasi azali na ye chrétien te aza mwasi oyo akendaka na ye église atiaka offrande mais azali vraiment na ndenge toyebaka te na vie chrétienne lolenge nini efandelaka bandeko ndeko na biso ya mwasi asimbaka mwa mingi ndeko mobali alimbisaka et tour on ndeko mobali ayeba ko déplacer mokie ndeko mobali ayeba ko voyager bandeko na ngai ndenge ndeko na biso voyager ki akendaki mwa libanda ndeko na biso ya mwasi na sima ya mobali na ye azalaka pe na ndeko mosusu ya mobali o babimaka asulajaka ye sous prétexte kaka ndenge bandeko basi balobaka ngai kote kuna natondaka te po bamakambo mosusu ekoma lokola biloko ya kolia mais biso toyebi ke l'amour supporte tout na condition so okuteli moto na yo okolinga ye bele bongo bandeko ya Mamour ndeko na biso ya mwasi abimaka na ye na ndeko mobali wana pona kosulajaka ye ndenge ndeko mobali oyo azalaka vraiment ya kokoka te eko arrivé ke ndeko na biso auti voyage aye kozonga bongo ndeko na biso azongi aye kokuta mwasi na ye a fragrance na mbetu bisika boni oye na mwasi na ye balalaka bandeko na nga baza na bana mibale ndenge balalaka papa na biso pe lokola aza chrétien homme o aza mûr kokota ki akuti bango mwasi ayeba ete ke mobala kozonga mokolo wana aye kokuta bango bongo bandeko na ngai ayeba kaka kozwa mwana mobali wana abimise na ndako na ye pe azwi mwasi na ye mwasi alingi asenga pardon banini mobali vraiment abwaki koyoka explication afukamisi ye babandi losambo babondeli pe mobali apesi ye prière ya 3 jours apesi ye verset biblique ayebisi il faut osala prière ya repentance pendant 3 jours parce que oza mwasi na ngai epi nalingako mingi moya obima na ndako na ngai ezali toza mama bana nga vi oyo ezoleka oyo na okoka yango te oza mwasi ya liboso ya vi na nga oza mwasi ya liboso o nga na yebi na vi na nga pe na baki mwasi na nga ya suka pe mwasi nga na boti na ye mwasi ya suka bandeko mama na likambo ezali nde wana place nini oyo ya Mamour aye lelo tosola na bino elongo ndeko mwasi ye moko mutu abengi ngai alobi na nga bi Mamour ndeko na nga sunga nga ayeba écouter ke naza na déplacement etango na fongoli connexion na nga na kuti ba message na ye ebele pe appel na ye ba kokota lobi na butu na bi OK ça va na koleka bongo na ba mama na biso pe ba papa na biso o ba vandi bongo na libala ba ngonga ebele ba mibu na mibu ba kosunga biso po ete basekele ya libala etoni na makambo ebele o ngai Mamour na yo na kokoka te po ngai moko nazaka kaka kobonga mapona kende mais nanu na fandi na kati te yango na ye epai na bino ba mama na ngai na ba papa na ngai ya bwanya o wapi bobengaka ya Mamour boyeba kosunga ndeko na biso ya mwasi mobali alimbisi pe alobi likambo o nalingi mutu ayeba te bazali wana na Paris mwasi aza na famille mobali aza na famille na ye mais mobali alobi na lingi mutu ayeba lisolo o te esuka kaka entre biso na biso ndenge eleki na ndako pe différence ezali te banande ko mobali azongi na ye kimia azobima ndenge alingaka ndenge akendaka ndenge asalaka nyonso na mwasi na ye bazali na bango à l'aise tant kaka mwasi asilisaki prière na ye ya 3 jours ye azalaki kimia na mobali na ye kasi mwasi conscience na ye ezali bongo kotungisa bomoi na ye azokoka lobi Mamour nasala nini nakende nanga koyebisa ba parents nanga nasola na grande sœur nanga parce que mobali pa lobi na yebisa mutu te
na lobela nani poto partager likambo oyo yango na bengi yo ndeko na nga mwasi na bimisi salite na nga epai na yo pona yebi ke yo okoyeba kosolola yango na batu pona toyeba kozwa solution bandeko ya mamuro bandeko bozo yo kangai ba mama na nga ba papa na nga ba grande sœur ba tante na ngai ba tonton likambo yango ekweli leki na bino ya mwasi mobali asalisi déjà prière ya repentance pendant 3 jours abondeli asali prière apesaki na ba verset biblique nde mwasi alobi mobali pona ye asi alimbisi mwasi na ye kasi mwasi conscience eza ko troubler ye azoyeba te où aller où commencer alinga likambo oba koti yango troisième personne yango aponi nanu mamour mutu ya yambo po aya aloba epai na bino po toyeba ndenge nini ya kokenda likambo oyo bongo baoyo boyoki biso na mokona lelo bolobi nini na oyo boyoki ndeko mwasi akontinue na libala na ye ndenge bongo ndeko mobali alimbisi ye akontinue na libala ou nini oyo aza na mwa mayele moko ameka kosola yango na mamuro ekosala mamuro bien ekosala ngai bien ba oyo ya ngai Angola bandeko na ngai Angola mamuro na bino azongi kaka lobaki ekosila te pe ekosila te on est toujours ensemble na kati ya tosolola yango na mamuro bobenga oyo abengaka mama océan oyo abengaka Kabuya oyo abengaka Da Costa oyo abengaka Boule Padro oyo abengaka bongo mamour ye moko bokota na contact tosolola likambo o bandeko na nga c'est une histoire vraie azolela lobi mamour nayebi te pe biso basi yango pe tolukaka nini quelque part nazongela nanu bongo ya ngandeko oyo na vie oyo biso ba misusu tokolukaka vie wana mais ye déjà asi akomi na place wana gratte-ciel na se na moi ezate boza déjà na Europe combien de personnes bazokwea na Turquie na mai combien de personnes bazoleka clandestinage na nzela Amérique ya koti Brésil Amérique nyonso mpona kolukaka ke non abima na Amérique po akende kozwa oyo baninga bazwaka kuna mais lelo oyo ndeko mwasi oza na kati ya libala mobali na azosunga yo azosalela yo oyo baninga ebele baza nango te toza na kati ya Kinshasa peut-être on est même âge mais toza na voiture biso bamisu toza na voiture te tozowela nanu awa na yesu na Kinshasa na kuti système moto donc eza nde ya kobeba transport eza pasi sikoyo oza na kati ya poto ozo vivre bien oza na libala et puis mobali non c'est un homme chrétien il faut yeba kobeta tolo parce que mobali soki asambelaka ezali problème sérieux mobali asambelaka parce que na ntango toza nango lelo oyo mibali akosambela baza bato kotika bango te bakende parce que baza mibali moko baza mpona nga namona bango ba extraordinaire. C'est pas un homme à perdre. L'homme qui connaît Dieu, l'homme qui ouvre la Bible, c'est pas un homme à perdre. Azamuto sakanila été. Kolinga mobali oyo lelo me makona bar lelo bokenda ka baboati lelo bosala ka boye. Bandeko na nga makambo na pena na kota yango mingi te. Makambo bandeko basi balobaka na ke natonda ezaka nde nini? Po atakutu biloko akolia soko kangi nzala. Banda tongo ti okomi 15 heures tango koya kozwa biloko komona ka esili nango siko lele komo kaka natondaka te na bimaka te wana eza makambo na nga te eza chambre na nga te moyena kota ngo pena makasi ezali te mais kozala na mokolo mosusu na koyamba bamarie mpona kotuna na likambo oyo ntango ozokende kobala mobali eza na bacondition oyo tokutelaka mutu na mutu yo uti na famille na yo nga na uti na famille na nga toye na bacomportement tosangisi même pas na banzoto eza na mwasi mosusu mobala balaka aza na batache ebele na nzoto mais mobala tellement aza na bolingo na ye asupporte ye kaka na batache na ye eza na basi mosusu baza na banduta eza na basi mosusu baza na makwanza eza na basi mosusu baza na basili eza na basi mosusu basubaka voir même na mbeto mais tellement abali mobali na ye mobali andimi na condition wana bakomi kovivre mais alors pourquoi les femmes soki abali mwasi mobali bokoti na ndako bokomi yo nga nazotonda na nga te mais ozolata kitoko ozolia kitoko kotonda yango ezalaka nanu nini bomeka koexplike biso parce que biso no tokoti libala te meka kobenga nga loba mama oyo okoti libala te kobeta sete na likambo wana te mpo ekokimiso ndako ya libala yango nazoloba ndeko mwasi na se na moi oyo eloko eleki koyeba nzambe ezali te biso so toza na temps ya koyeba nzambe te au-delà non mwa moke oyo tozozwa baencadrement ezovandisa biso parce que mwana mwasi oyo aza mur na kati ya nzambe abondelaka biloko wana eza biloko pamba. Moi j'ai une histoire vraie, un pasteur azobala te bino bomonaka pasteur obala te nzoka pasteur azalaka impuissant yango pasteur abalaka te mpo amonaka eloko kosatisfaire mwasi ezali te ngonga wana ezali te akokoka te église basali nyonso babaleli pasteur mwasi kobala babalela pasteur mwasi
pe wana ezalaki scandale tellement soki nzambe abongisi eloko malamu mpona yo abongisi kaka ser wana azalaki vraiment ya nzambe nzambe asimbaki motema se epuis ser akotaki likambo ya pasteur lelo nazoloba boye pasteur wana aboti na sœur wana bato nyonso tu baza kondima te bato kutu bafamille ya mobali bakomaki kofinga mwasi me ndeko na biso awumela abalaka te lelo abali yo bozobota te nzoka ndeko pasteur azalaki impuissant mwasi aboyi komisa sekele ya pasteur libanda me lelo bandeko na biso abasi ekoma kaka nga nazotonda na nga te nga nalingaka nani kuna soki mikolo wana ozwi mwa tonton okomi na tonton soki tonton na ye abala yo okimi ozongi na kabuya mpo kabuya aza jeune soki mikolo wana okebo ojuste tozoluka nini les femmes tala na minute oyo ndeko mwasi akomi na culpabilité lelo akomi kosenga ajuda akomi kosenga to aider akomi kosenga to aider ndeko nanga limbisanga na loba parce que je suis comme ça na côté les matés pour encourager yo parce que tu m'as appelé ya mamour tu vois non si ya oui donc na minute oyo osali mabe na part na nga je sais comment na kosola na yo mais lelo pe na yé la télévision na biso bandeko na biso océan du Congo bana bilaka et puis que bandeko nyonso ba cher internet nyonso balanda biso ba yeba kozwa susu temps ya kobenga mamour pour na kopesa conseil na likambo oyo mobala za na à l'aise yo muto sali ye mabe mais tala lelo place oyo komi ozokoka lisusu te atoyoki porte efungami olengi atosali bolengi motu na mobali no te chéro kolia nini mobali azolia na ye aza à l'aise yo siko okomi mal à l'aise yo moto osalaki moto likambo oza mal à l'aise parfois les conséquences corrigent mieux que les conseils eza na mibali mosusu balinga divorce te eza na bafamille mosusu soko ozokota baoye biso mama mo nde tobala yo boye epai na biso divorce ezalaka te eza na bafamille mosusu eza bongo basupportaka divorce te maintenant yo koti na libala ya bongo ozwi mobali ya malamu lelo mobali wana azosala na oyo nyonso tu mobali asalaka na mwasi na ye mais lelo oyo ondimi libala na yo operdre yango mpo na nini ok parce que mobali mpe kolinga koperdre yo te bana na ye mibale bana ne bakozwa éducation mama mosusu te mpo eza na mibali mosusu bana baprincipe à vie aki kolinga te abokola mwana na ye na mbanda mibali mosusu baza na baprincipe aujourd'hui olingi operdre mobali mpo na nini culpabilité yo olingi otonda okotonda nini tu es déjà une femme mariée balati yo lopete balatisi yo siko olingi otonda nini au juste bandeko ya mamour ntango toza na bandako ya baparent tozepa mama océan mama sombeli olipa ozobima libanda baluli yo na nzela okei oboti baluli yo na nzela okei osali boye lelo bazwi yo bahonore yo batie yo na place ya femme olongwe mwana ya ndako ya biloko mi madame kingani yo ozokontinue kindumba ntina ndako ya libala mais au juste c'est quoi totikala na biso tovanda na biso wana eza bambriement continue na vie na yo soki omoni ozana na posa ya vie continue vie na yo zala na femme libre zala na fille libre parce que libala yaka na baépine nango biso tokoti te mais toyokaka déjà masolo parce que nous sommes là avec des encadrés de l'église bazo encadrer biso et puis tozoka ba témoignage du jour au jour il y a des témoignages mosusu po balobi ka eza ba cuisine interne tokobimisa yango te il y a des témoignages tokobimisa bino mobala vana na mwasi ndaku moko mais basola te moi j'ai une histoire vraie ezaka na poto wana moi ça zali na mobali bien ka bana mobali asala accident tango mobali abiki alobi simba lisu te mais bavandaka ndako moko bana mwana tokosola ngo na mamour mikolo koya bandeko na ngai ya basi so okutani na mobali ya malamu lelo tozokumisa bapapa po papa oyo azali nde mobali alingi mwasi na ye akende te mpe mwasi nazoyebisaka natunyanga ndenge osala bongo na nsima nango eloko tabi mamour na ngai eloko nyonso nasalaka ya mabe soki kaka deya tosali prière akabo ya boni chance ya boye ko boni chance ya boye olingo perdre yango boni chance ya bolingo perdre yango yaya ezaka lokolo perdre bapembele ti neti soki olingo perdre ndeko oyo mpo ozolobaki aza chrétien asambelaka to ni soki olingo perdre eza lokola ozoperdre bapembele ozoperdre bamwa bala ozoperdre bandeko na ngai tosunga ndeko oyo ya mwasi bapapa na ngai oyo bosambelaka tozoluka kaka moto akofinga te ndeko deja sali mabe ma esi esopani tozoluka te moto abenga afinga mais tozoluka mutu oyo ndenge balobaka les linge sale se lave en famille tozoluka bato baza na kati ya mabota tozoluka ba homme sage ba femme sage oyo bakoya mpo bapesa ndeko oyo loboko basunga ye na lolenge nini ya kosala mpo deja ndenge eza wana conséquence oyo nayebi te soki akocontinue lobe ezalaka akindoki yango ezalaki oyo mamour ayelai bino na mokolo na lelo
pona kosoa na bino elongo wana bandeko nanga oboluka kingai Mamour azana na Angola te a déplacer muke na minute o azabongo na Congo Kinshasa ayaki bongo makambo moko o il faut eleka kaka na présence ya Mamour azala wana bongo na pesi bino nyonso mbote bandeko na ngai Angola ono so na lingi bino ba poramento na ngai toza toujours ensemble tamu junto donc toza toujours ensemble na bino bandeko na ngai Angola ma petite sœur chérie Glody Ilunga petite sœur ya Sikre na kati ya Paris balobi yende aye tozo confirmer kaka bongo balobi na on sentir déjà présence ya porte-monnaie de Dieu balobi porte-monnaie de Dieu akwea ki déjà papa lor ki bundi motema ya tata Colette ki bundi aza ana biso na kati ya Congo Kinshasa nga na ko sepila balobi bongo bakoli o tata Colette atindela kinga motema bongo ya porte-monnaie de Dieu papa lor ki bundi balobi guess nzambe nanga tati Colette akotika na ba griffe na kima na ngai ona kima meya kotika na monde ba griffe wana vraiment que le Seigneur te bénisse Tatine Colette nzamba lola apambola yo akena musika ayeba kosaela yo oyo motema na yo eza nango besoin na salir le susu présence ya Pascal Pembele moi bala tabu motema ya mwana moko boye motema ya mwana mwasi moko boye na pesi yo bambote bisika ozali nzamba lola akokisa baposa motema na apesa oyo koluka na kati ya mboka oyo mama na Florencia alingi bino mingi et maman Océan bientôt on est ensemble avec toi na koluka effort na mona yo na yeba ba makambo naza nango besoin na loba ona moni na ona zoyoka na lingi na lobango elongo na yo mama Océan du Congo wana na bosanité parlement européen mon vieux ya mbinga Justin Boula parlement européen na peso bambote bisika ozaliba o yangai nyonso abule padre na bosani ote ba o yangai nyonso na lingaka bino mingi groupe to solo la yango na Mamour bientôt ya maman na terrain raconte Kinshasa bientôt joyeux anniversaire d'avance à ma fille chérie Florencia Matondo mwana ngai mwana nga nazokolisaka mwana et nayebi que nzamba kosalaka ebele na bomo na yo que le Seigneur vous bénisse ma fille nayebi que to kofete ba bouger kozala na po batonto kabuya bazana batonto d'Acosta barotika te eleka bongo vraiment je vous aime beaucoup que le Seigneur nous bénisse ba maman na nga nyonso ya États-Unis Canada ono so bobenga kangana lingi bino ya trop on est ensemble avec vous Yanene Gonsalves le grand producteur na Koti déjà awa na kati ya ville ya Kinshasa vraiment nzambe alola apambola biso tout monani à la prochaine occasion merci.